à ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassende, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV o. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso Kilongo TV. Bana de la foi TV mbote na biso mbote et ça la nga c'est montant na kutana na bino bo pone la bino information ya bien information vraie. Information vraie et ça là qui toko mingi. Merci na bala nyonso de la foi TV, merci na ba fanatique nyonso ya Rabi Mavinga o boza fidèle bolaxike boza ba vrai. Boyebi sangoni na elibino lelo, na elibino lisolo ya FB International. FB International avec Fiston Bassende agence Oya sur agence Otoko Sala Musala qui toko ezomona na miso bato. Au pesi colis na yo so eza courrier express au pesi lelo lobie longwe et komi na Kinshasa. Ce qui peut na conteneur 40 jours kaka ba 40 jours kaka komi na Kinshasa. FB International boto na nga nini FB International conteneur ya mois de mars ezo bazo clôturer to pe bazo kanga yango le 17 oyo yango minute welela benga ba numéro eza affiché wana ba pesa yo ba otike lo carton atoza wapi ba yo otike lo carton za na France na Paris ba yo otike lo carton tina ndako ofuta transporter olingi 2 cartons olingi 3 cartons yo benga ka ba numéro eza affiché wana ba ye ko tike la otina ndako okofuta eloko te. Clôture ya conteneur ya mois de mars eza le 17 oyo olingo tinda frigo otinda mbeto otinda bakiti otinda basani otinda bilamba na Kinshasa pona ba famille bandeko na yo ba veuve to ba orphelin contacter FB International na ba numéro eza affiché wana na yebisi yo lala na opongia ba bébé conteneur bilo nyonso ekoma na Kinshasa na calme na sécurité nyonso kitoko contacter ba numéro affiché. Vous contacter Papa Gilles, Julien, vous contacter vraiment Fiston Bastien de Bandegonios, sur le numéro affiché au monde à Biloko et Kokoma sans problème. Bah retardateur, Fiston Bastien de FB International, Ngaï, carton y a quitté. Le 17 clôture, il y a mois de mars. Olimbilo et comment Kinshasa, date y a bien, et rango, benga ba otike le carton, ce peu carton, et benga ba kozwa. Contactez FB International par numéro affiché. Batika le carton topé bazui. Courrier Express. Courrier Express le 15 oyo ezolongwa Paris. Ce qui est le 15 na Paris, les 16 ezana Kinshasa.
les 15 au courrier express ezolongwa Paris. Botunanga nini? D'habitude na bagence nyonso ezaka 20 € le kilo. Kasi na FB International basali biso prix promotionnel. Ba soldé poto komi na Kinshasa FB International a soldé na ye. Au lieu de 20 €, azosenga kaka 15 € le kilo. Bato abwese baza 15 na mboko oyo. Na poto awa Congo ebongi. Au lieu de 20 €, azozwa 15 € le kilo na courrier express. Sikoyo ya motuye eza nini? Onyoko manakende Château Rouge, nakende kotika na agence, okobeta libaku, okofuta ba transport, okokuta na ta mususu na mbanda na nzelo kana kite. Bango moko bazoya tina ndako kozwa courrier express. 10 kg, 5 kg, 1 kg, 3 kg, yo benka FB International. Ngai adresse nanga boy. Boya kozwa courrier opesi kaka R. Pam 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 bakomiti na ndako bazwi courrier. Okende kutu libanda te, oyambi bango. Okofuta transport te. Olio futa sous transport memu kaka. OK au Château Rouge, OK au boy po ke tika courrier et ou me la po ya Kinshasa. FB International bazoya tina porte ya ndako. Yo opesi kaka courrier. Okomi kombo komi makambo nyonso bazwi bazongi na bango. Bango moko na transport na bango. Agence ya boy. Toloba te. Courrier, courrier express ekolongwa Paris les 15 oyo. Na 15 € le kilo au lieu de 20 €. Donc elongwe Paris les 15, les 16 ans à Kinshasa déjà les 16 wana tongo so leki na maringa septembre no kozwa pe courrier na o déjà. Ndenga asalaka. Anake dans un courrier pasteur de la fona ba courrier nanga moko maman natalize kwa tindela ngai fils kinkela tindela ngai le fils Cyril sen modadi tindela ngai omona na kekozwa courrier nanga express na maringa wana na FB International. Soki ba courrier express ye longwe Paris les 15 awa pe na Kinshasa ezokende Paris kaso za bandeko awa tindela nga fumbwa tindela nga nzombo tindela nga mungusu vareza léopard benga bandeko na yo fiston Bastien de FB International babuki prix bayokeli biso na Kinshasa mao tunanga combien na oki bien te tunanga combien courrier express pour elonga Kinshasa ekenda Paris au lieu ya 20 € ndenge za 20 $ na Kinshasa bakiti na baona 12 $. So na tinde muto kolina poto te seke na za gentil te. Oyo nyonso yebinga nazotindela bino bakoli na FB International 12 $ ya pamba 1 kg. Nazotindela bino 1 kg ya nzombo 1 kg ya nzombo 1 kg ya nzombo. Tuwe koya na tindela bino 1 kg mungusu 1 kg mungusu 1 kg mungusu. Tuwe koya na tindela bino ba vareza léopard au lieu de 20 $, 12 $. Tala mtema malamu fiston Bastien. Tala mtema malamu FB International agence. To benga botu na ngeko zonga mkoloni. Les 23 oyo courrier express et matin avion. Les 24 na tongo eza na Paris. Tala avantage. Ya. Oh noko abeba kilo le kanaki. Ya kende ko tika na maringa FB International les 23 et longwe Kinshasa les 24 eza déjà na Paris na 12 $ ya pamba le kilo. Soki pe eza na plus de 10 kg ba kakolelo lisusu. Fiston Basende musala malamu équipe mobile FB International kuna na Paris musala malamu. Na a rappeler rappel les années conteneur ya mois de mars bazo clôturer ko kanga yango le 17 oyo na Paris. Ozana bezo tinda courrier otinda colis ozana bezo tinda frigo bambeto ba kiti ba sani contacter FB International ba numéro est affiché wana clôture eza le 17 oyo. Pona ba courrier express les 15 ba courrier express ezolongwa na Paris pour eya Kinshasa. Au lieu de 20 € par kilo FB International a bouki prix. Alobi kaka 15 € le kilo. Et puis ya motu ya ezaki yoko déplacer te. Oluko kende kotambula ti Château Rouge, oluko kende boete. FB International bango moko bakoya na ndako na yo bazwi courrier bakena yango ti na agence les 15 eye na mo Kinshasa. Obeta libaku, okekuta na bato mususu obeti libaku pam. Mais ceux qui osent nous ndako bengi ba ekozwa na ndako. Tala différence eza na ba agence mususu. FB International des fois te. Ba courrier ya Kinshasa ezomata Paris le 23. Welisa benga lo baba tindelo tindelanga sinda tindelanga mabulukutu tindelanga bulukutu tindelanga mikolo bonobo bazotina na Paris
tindelanga vareza Léopard topé vareza Kinshasa kasi benga déjà bandeko erango yango towela ngonga le 23 et le Kinshasa et Mati Paris FB International agence assure qu'est-ce pasteur de la foi pe alobaki te bondi mate alobaki yoka banda FB International te bandaka hein FB International FB International wana zawa na Maringa c'est là un instant ils ont fait son adresse bon ok avenue Maringa numéro 72 Wana Kasavu Maringa numéro 72 côté à Flat Major Bissadidi non na ce côté ok Maringa numéro 72 Maringa numéro 72 d'accord ça va merci alors Maringa numéro 72 ok tinda ba code na transfert tinda ba code sur na WhatsApp tinda ba référence nyonso tinda nga mozo ya sala ba moyen sur ba ke uzana on rapide comme ça le gars yongo wana so gumela kuna bazana vérité des talibans merci d'accord agence mozo tcheblo tout ça même bana nzambe bo tcheblo na agence bolo ba clair que eko comme temps to s'adapter par rapport à temps mais bon comme boye mutasali qualité comme blo boye ba complication belé hein sur place c'est comment place de trop ça va faire place il y a une facilité papa Rabi Mavinga ozawa ok biloko wana komi karaté ce que balobi agence moko ba tchaki susu o etika la kiondo ba tchana agence musu ba compliqué biso na agence musu ba kena o tchak ndambo etika la kiwana na sima mais agence on a c'est komi na Kasavubu FB International Fisto Basende agence à Fisto Basende International donc ça dit FB Fisto Basende International Maringa 72 na communion so Fisto Basende Maringa 72 na Kasavubu kende kuna saison oti lo transfert ko ba oti na code biloko nyonso ba référence na oti ndela yo mata déjà Kasavubu na oti no na WhatsApp agence FB International donc c'est-à-dire Fiston Basende International et pas moi nanza mais pas vérité quoi et pas vérité za to kangami et pas vérité za to longwe pas ya Fiston Basende International na agence na yowana kende wana sko ngana otino ba coordonner nyons tout siko comment kaka ça vous ko to gagner ta papa oh wana so ya après 6 ans yo montre ça charger na d'accord, merci. Oya Bouena, Yarakas, Yarana. N'est-ce pas, soit tu es comme ça, ou soit tu es qui n'est pas mon agent. Merci à tout à l'heure. Fisso Bassin International. Magamoso même ce au travail na mutu vérité zate ok pour na mwana nzambe okomo travail pour vérité zali et comme yo passer la tikangai o pona boy magamo nzambe za nzambe église za église non on a pour ça va faire mamanino makamo va faire ya église tout ça la part des choses so if so ba Sénégal ezaka boy o che komi na tika likuna hein Fisto Bassin International nzambe a confirmé FB International agence assure agence moko très sérieuse Fiston Basende merci na musala kitoko bozo sala merci na Nathan Kifuta Zesi Mabilili merci Bogo Sanderson Gauthier Kele Isaki Bongo agence FB International merci Kilongo TV Kilongo TV Bon s'abonner ebele Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV.
Kilongo TV zene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka viko le kabatinyaso Kilongo TV. Papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kondima na yebi lisungi ya moto ezande vanite ata eumeli na zozela tununga ona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali kopangu sango loboko na litama un jour akolongo nango babota ya motema un jour akoka usango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye nakotika yo te musika na yo mwana sosoe na mani ya mvula na batama wapye na enasi ya mapapu na yoe na etola moto ya nzoto na yoe nakotika te nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe na mani ya mvula na batama wapye na enasi ya mapapu na yoe na etola moto ya nzoto na yoe ya nanga kabulanga na Yesu lena kolinga te moto moko aya kopekisanga na salela Yesu esengo nanga eza na Yesu makasi nanga eza na ye ilikia nanga eza na ye sekure nanga eza na oh assurance nanga eza na na minyoko ngai nako
l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ce plume et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.